Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Television etando bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pungi matondo mingi na bino baye bokopesa kabiso tango pengonga ya kolanda kabongo émission na biso mokolo molelo ekoya na tina bongo ya kotangisa bino manaka na biso na kati ya calendrier africain. To simba peto ebayete mokolo molelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge mwa zomi. Kaka na sanza na biso ya sambo ili kwa mibale mubu monkama na tuku misato na minei. Tope bongo na kati ya manaka bapaya tozali bongo samedi le 18 mars 2023. Tukobali saka manaka na biso na manaka bapaya se na kopesa kaka boso soli epai na bino balandi ya Vovamu Television ba ina ino te bozu pe na tango ya kosimba na bola nyonso manaka na biso kasi ya mutu eto lobaka tango nyonso bozali kolanda émission na bino mokolo mwalelo bozali kolanda nzela manaka iye topesa kapenza tango pengonga pona ko balisaka pe kosimbaka lolingi kanto kolimbola kapenza na bozindo nyonso manaka na biso na kati ya calendrier africain. Tosuka ka biso na bino wana te bandeko balandi ya Vom Television tokoyaka lisusu na esengo nyonso pona kotombela penza bino ba mbotama elamu na bino banso ba ibobotami bongo mokolo mwalelo na bisika nyonso yebozwami totombeli bino ba mbotama elamu ba mbotukulu ya mbote mapamboli ya mfumu kimbangu balongo bakoko ekoka bonko za penza likolo ya bomo ina bino tina ete boko kisama ebosile koyena yango na mokili. Na bino peli susu ba boko sepela totombela bino bambotama elamu na Vom Television tolobaka yango etando bonsomi ya baindo ekokeza libongo ya kofungama suka kaka te na bambotama kasi na manaka nyonso bokolengela yango na kati ya libota na bino boko sepela bongo ekoka bon koloba mape kolakisama etando bonsomi ya baindo ekuke ezali bongo ya kofungama bobengi biso na ba numero ena po bozwa manaka lolingi kani bokokomisela biso penza yango. Lisusu balandi ya Vom Television na cadre ya bosepeli bongo bambotama ya babikisi na biso mfumu kimbangu pe bongo mfumu ni nsongi andila kati na sanza ya misato nde bongo etando ya bonsomi ya baindo fungola ki bongo ekuke na yango ute bandeli ya sanza penza pona baindo banso na molongo mobimba na tina bosepeli elongo na ko babikisi na biso na tina botombela ka bango lisusu penza bambotama elamu na bisika nyonso ebozali bokosala bongo ba video na bino na kati ya bandako na nzela misala na kati ya mabota botindi yango na etando ya bonsomi ya baindo pote manaka na bino ekoka bongo penza koleka na tina ya kopesa bongo lokumu na babikisi na biso mfumu kimbangu pe bongo ne nsongi ya nzila ndio tuzali bongo koba penza kotombela bambotama elamu na mfumu kimbangu mubikisi na biso baindo ponini te bambotama elamu lisusu nane nsongi ya nzila mfumu kosunkia muzala panda na Angola mokobi misala ya 1921 o biso tolobaka tango nyonso ete nsongi ya nzila bazali bongo lipamboli bazali bongo likabo monene epai na biso baindo oyo tata mokeli bapesaki biso na eleko oyo bambotama elamu penza na bino mokonzi na biso. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Television tokosuka ka biso na bino wana te se na tina ya kolimbola pe kolakisa bino maemanso mana soki tozongi te na ngambo ya reje pai wapi tokozwaka bongo lisusu penza moko lite na kati ya video du jour. Tika tona na bongo lisusu interview ya monsieur Dominique Velpin oyo bazali bongo lisusu penza ancien premier ministre neteni ya France lolinge kani bazali ko sosola loposo pembe ko luka bongo koyeba
ete baindo bazali kobunga bango bazali ko échapper bango na maboko kasi toyeba ete ni songa ntina mfumu kusunkia muzana pana na Angola mai oto ali komona lelo esi bakoma esi baloba po ete bango bazali penza loingisi tolanda biso moko tomiyokela biso na mitokutani bongo na sima ya elema iye. La Russie a bien avec elle une grande partie des peuples du monde. La Russie a réussi à neutraliser une grande partie. Avec elle ou neutre? Ils sont avec elle ou ils sont neutres? C'est plus que neutre, la neutralité, dans la mesure où ce sentiment anti-occidental est très largement partagé. Si on prend les BRICS, si on prend l'Afrique, on voit bien aujourd'hui comment l'Afrique est montée contre nous, cherche à faire en sorte que la France quitte l'Afrique. Il y a un sentiment extrêmement actif. On se trompe si on parle de neutralité, et cette capacité à jouer sur ce levier du monde est un élément qui aujourd'hui joue en faveur de la Russie. C'est pour ça que la situation est inégale. Ne l'oublions pas, la Russie n'a pas besoin aujourd'hui de marquer des points sur le théâtre ukrainien, elle a besoin de geler la situation, car le temps joue contre nous, joue contre l'Ukraine, contre l'Europe, voire contre les États-Unis qui sont détournés de leur objectif majeur, qu'est la Chine. L'éditorialiste Sylvie Kaufmann se demandait dans Le Monde, au fond, comment en est-on arrivé là, et elle disait qu'il faudra faire l'examen critique de notre aveuglement, de notre complaisance pendant 2 décennies vis-à-vis de la Russie de Poutine. Examen nécessaire, Dominique de Villepin? Oui, examen nécessaire parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette relation avec la Russie. Il y a une première étape, sans remonter à Mathusalem, qui est au lendemain de l'effondrement soviétique. Est-ce que nous avons saisi toutes les opportunités pour intégrer la Russie, adresser des signaux au peuple russe de façon on l'a fait. La question, est-ce que nous l'avons fait suffisamment? Et est-ce qu'on pouvait le faire davantage? Et est-ce qu'il le voulait? Il faut tout mettre sur la table. Matono mingi bande kobalandi ya vom télévision etando bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongi. Tango bango bazali kokoma na esika ko sosola pe koyeba ete mokili ya baindo ekomi bongo kulwa ko s'échapper na maboko na bango kasi bakolala pe pongi te bakoluka lolengi nini bakosala pona kokoba ko maintenir tango nyonso baindo na kati ya buumbu na bango yango wana twali komona bakonzi na bango bali koya tango nyonso awa koluka kotia bamitambo na bango oyo ko permettre bango bako bako zala kaka likolo na biso kasi nzoka nde tango yango tango te. Tango sine sungenzila fumukuso kia muzana pana na Angola likabwa baindo bazali bongo na mokili ya musuni ilingi koloba nyonso iba kosala bakolonga te kasi na biso bakonzi ya Felika na biteni nyonso otozali to sosola peto eba ete Afrique ezali na tango nango ya renaissance ilingi kosenga tolamuka pona kolengela bongo avenir na biso to sepela te na motabimisi biso na boumbu ye pali kokina biso su na boumbu kasi tango nde ya kolamuka ya kosala bomoko ya kolanda na songa nzila pe ya koyoka mela maimanso bali kotalisa biso kokumba biso pena kilo lisiko ya lobiko na biso baindo yango tolobaka tango nyonso na nzela ya mateya na songa nzila mfumu kusu nkiambu nzala mpanda na Angola ya kolongoleza la kate ya kobakisa la kate nyonso ko tchango na centre bomo na biso e kokumba penza lobiko na biso baindo na molongo mobimba. Matondo ya mingi na bango meni songa nzina mfumu kusonkia muzana mpanda na Angola na mosala iya bazali bokosala pona kolamusa baindo na pongi tata mokeli balongo bakoko bako bakisa bino penza bomo ibulai na kati ya kozala na bino na kati ya mokili tozongo sali susu matondo mingi na bino banso bopesa ki biso tango pengonga kolanda bongo émission na bino biso bayibuza ki biso pena na sima ya ngonga to simba peto ibaete mokolo mwalu zali bongo mokolo mwankenge ya zomi na sanza ya sambo Mobu Monkama na tuku misato na minute. Tuenda boto lisusu na équipe technique mobimba ya vamu télévision na mosala bali ko sala protocole la bino penza na bonzenga nyonso liboso ya ba etando tozongisa matondo mingi na dete kwa kuyakala maisha bango bazala kibongo sima ya caméra poninité lisusu na lisungi ya Nembala Mantiadila Petit Mekosto to bino penza botondi elongo nani timba le superlatif absolu connecté ni bongo ya montage émission na bino mokolo mwalelo pona biso na bino tokutana liso mokolo malobi bomo mesano na nzela ya manaka na biso kimia ya fumu kimbangu ekwa kozala bongo na kati ya bomo na bino botikala mala manaka ya baindo kalamu ya Afrika manaka ya baindo tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango
utamokile kelama isani mami bu hebele olelo ye banite isani bambula hebele uyu moto mokwa ye